maintenant que tous les Africains se réveillent. Il est temps maintenant de chasser toute cette génération de dictateurs que la France choisit pour vous, pour ses propres intérêts. Ça suffit maintenant. Ça va faire bientôt 60 ans que ça dure. Ça va faire 60 ans que ça dure. Vous avez eu un seul vrai président. Il s'appelle Modibo Keïta. Les Français, Modibo Keïta était le seul chef d'État qui s'intéressait à son peuple, qui s'est battu pour son peuple, qui a voulu créer une monnaie africaine. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné avec l'aide de la France. Tous ces chefs d'État qui ont suivi, ce sont des mercenaires de la France. Il est temps maintenant de vous en débarrasser. Il est temps qu'il y ait des vraies élections. N'attendez pas des délais réguliers comme il se passe maintenant. Créez vous-même. Débarrassez-vous de IBK. Et aussi, soyez unis. Il faut que les Maliens, quand les Ivoiriens se battent, soyez avec les Ivoiriens. Quand les Camerounais se battent, soyez avec les Camerounais. Idem pour le Sénégal, idem pour le Gabon, idem pour toute l'Afrique francophone, parce que vous avez tous le même combat. Vous avez tous le même combat à mener. Élire des vrais chefs d'État, des chefs d'État qui travaillent pour vous, et non des chefs d'État qui travaillent pour l'Occident, qui ne l'a que pour son ventre et pour les intérêts de l'Occident. Maintenant, il est temps de vous réveiller. Kémy Séba se bat pour vous. Soutenez-le, parce qu'il se bat pour tout le continent africain. Soutenez-le et soutenez tous les panafricains qui ont le même combat. Vive l'Afrique libre et vive le Mali. Merci, merci. Bandeko, merci. Nabanzi, Il y a des hommes. Nabanzi, bomonaki déjà message oyo ya kitoko. Nabanzi sepli pino pe mingi. Mais avant na banda koloba makambo ya oyo nakoki koloba pona Jean-Marc Kabound na guerre oyo ezali entre mutu na biso nani Fashi Tshisekedi na Mubaki. Mais bandeko, pendant que biso toza na bamawa, pendant que tozomona oyo nyonso ezoleka na mboka na biso kuna, bokomona gouverneur ya Kivu na ba garde corps na ye baza kobina na ndenge moko osakana te. Eza mawa bandeko nanga, eza penza mawa, mais tolanda ngo muke kaka. Allo bandeko, nayebi te soki pasi oyo ngana bino toza na yango, soki pasi wana pe eza na bato nyonso. Bouti omona wana aza gouverneur ya Kivu, ba oyo bayebi ye wana bomoni azoko bina na ba garde corps rapproché na ye. Allo bandeko, pona ko banda nalingi nalobela nanu ndeko fils Nkoko. Nayebi ke eza nango mingi ba kombo ya yango te, bon peut-être bango pe eza ba kombo na bango. Na remercier fils Nkoko ndenge a rappelé logo moko nga na yebaki te. C'est vrai que nani sœur Dodo a expliqué nga ngo pe ke sala makande wana, mais nazaki pena sûreté. Mais tant on a moni fils Nkoko alobi nanga ke Facebook a utilisé ba base de données ya YouTube na komi juste parce que ngamoko nazo tinda na YouTube ezokota te, nazo tinda na Facebook ezokota te, vraiment nasali tout ekota te. Alors population ba te pele bazo benganga pona koloba nanga ke mais non pasteur
même na Facebook tozo luka ngo tozo mona yango te partout bazo luka bazo mona yango te mais ngai naza na yango mais nakoti na Facebook te nakoti na pe na YouTube te mais naza na ngo na yebite so to sande nini po eleka ba place mosusu wana namoni pena ni ndeko komi Diampeve yepe alobi il fallait otika yango olongola yango te mendeko na ngai soki na longola ki yango boyebi te qu'est-ce qui s'est passé moi na moko azana Kinshasa asenga yango tango na tindeli yango il paraît que tata na yeso kina na ye aza soda et lakisama ki pe ba place mo ebele et fait de compte nazoki coup de fil moko eleke malamu te tango nazoki coup de fil wana ba demander na longola ngo de toute urgence sinon te kozala malamu te na ko lo banyo sote lobi nango na moni YouTube akomelinga donc na longola ki na volonté na ngai te YouTube akomelinga na mona ki comme siko sérieux alors pour raison de ma sécurité Nabino, c'est là le moulin. Yangwana, na longola ki vite fait vraiment na longola ki mais ça n'a pas mamé belé bazo banga mais papa bani wana ki toko tout ça. Alors bino pe elo mususu bomoni yango bomoni keza penza oyo Facebook to bato ya Kinshasa gouvernement ko benga pe kuna bino no bolongo lelo bote tout. Tant bino bomona ki yango ko pe ko filmer yango. Bango balongo na YouTube mais bino bozana yango na yebi pe ndeni ya kopanza yango parce na meki na WhatsApp na moni kendi pe keka ate mais tant na moni fils koko arameninga à la raison ya ninga lobby na yebi mona ke même na WhatsApp wana mo ekote yate alors fils koko soki vraiment na WhatsApp ko kota ko yebisanga ngapi na bandela soko meka soki to ko lexa mo même na niveau ya ba WhatsApp alors ya lelo penza bo mona ba image te ezalite ke naza ko banga mais il y a lelo vraiment na banzi wa image relaté alors na moni susu Evelyne moko pour na faire mon boyo ba numéro na pesa ki na lobaki eza entre 5 na 6 ya bien 5 à 7 en tout cas numéro nango za nango soko benga ngai ko za pe madamu na za na 06 51 03 90 89 06 51 03 90 89 et voilà bandeko tant on atangi ba ni nabino ba commentaire nabino na zana pidi otanga ngote mais tant on atangi ngo vraiment na sepeli parce que na moni bino nyonso oyo bo ba commentaire bozana amour ya mboka et puis ba commentaire nabino eza vraiment avec beaucoup d'amour et réconforter mes moral ngai merci beaucoup nzambe vraiment pambola bino to continuer toujours ko bundaka ndengo wana bandeko na loba na bino ke na tilaki bino na video oyo uti ko leka oyo uti ko longwa wana bato FCC ninga balobaki Jean-Marc Kabundi et ninga balobaki faut autorité morale ya FCC azala respecter bomona ki yango malheureusement ngaso na tielo ko wana po na téléphone ba matériel naza nango vraiment eza pas mingi po nanga naza obligé na longolango na ba effacer mes contenus parce que ils ont tonda moi été na lobaki na bino ba oyo bakoko edenga financièrement basala yango o bazana souci ya ko soutenir ngai nzambe apambola bino na nzela ya monogramme te mais Western Union parce que monogramme ils ont posé ba causer ba problème ebele na ser moko aidainga achaki na yeba ki pete acheka Jacques Dinabanza or comment Jacques na identité zate na PCA Dinabanza Lukeba olie acha no Dinabanza prénom Lukeba kuna ba yache no Lukeba prénom Dinabanza alors monogramme eza penza na ba makamu moko ya kusakana te mais likola ser wana zaki ka déterminer ngana zo yango akenda ko zo yango kuna achaki yango na Western Union ça fait longtemps c'est comme ça même pas 6 mois alors bandeko
oyo pe balingi vraiment naza na besoin nango ba aider financièrement et aux amala mingi mais ya ko respecter que kotia non di na banza bomona wana prénom Lukeba c'est-à-dire L-U comme union, K-E-B-A, L-U-K-E-B-A, et quoi edenga. Bandeko, ezala biloko musu na zwaka, boyi pa na zwa ngote. Nazala misusu awa me, moi ko tiango ezate parce que, e créer sur problème au sakanate, ti ekokoma YouTube akoko kanga na kotsa sur biloko te. Nazala ngwe belé. Et biloko mususu moi na expliquer bino kutu pa utaka te na zarape na contact ya batu o baza na prison tango emona naka neti ndeko wana tango apesa nga pe na zwi mususu na tindi pa baninga o baza na souffrance musana nga vraiment yango wana ko aider aussi ba personnes vulnérables et ça nga passe mingi ndeko tango nazota la situation mboka na ngai ya mboka na biso na bino ndenge tozokoma lelo eza mama mingi. Alors ndeko moko muluba uto benganga pona tuna ngai soki nga naza muyaka neti Fayulu po Fayulu aza muyaka ndeko na ngai songa na lobi bokolo bake nga naza grand tribal ndebo solo baka ya ma mingi mendeko na ko répondre avec amour que muyaka ezenjirte eze kolo babengaka yaka. Ce que vous avez vraiment mes formations, tu as ça qui mouilla que ça injure, et injure tende kunangai. Et puis eza tribu moko eza ben intellectuel la kusakanate. Na ba so za na université na kisasa, omona ki ndenge bato bandundu ba tondaka na université. Donc vraiment tika raisonnement wana ya kolobaka muyaka tout ça eza mala mingité. Ce total bien bomona ka Fayulu afinga kabinote. Fayulu afinga ni Chilombo ni Baluba. Bandiko na biso ba ndundu ba finga rapé Chilombote ba finga rapé bino Baluba te mais bino Baluba bokomi bon je ne sais pas parce que bato musupe ba Rwandais mususu pe ba yekola lingala penza pe bien ba bimaranit Baluba baza ko embrouiller biso ko tchabisi no bazizani c'est fort possible mais ndeko soki yo za muluba penza muluba mutabando no za ndeko na yo ngai pe na za ndeko na yo totika benjiri wana parce que yangwana benemi na biso za ko profiter na yango. Parce que bayebi ki basi ba diviser biso. Donc ba diviser biso, querer le côté entre biso na biso bango za ko profiter. Donc ndeko prochainement ngana yambaka téléphone masqué tout ça privé parce que nayebi ki na problème na mtuté. Mais ndeko prochainement vraiment ko répéter le suko iloko yate na za gentil envers yo ko lo baso iloko yate ngana lingi Baluba na lingi bato bandundu na lingi Bangala na lingi bato nyoso yo peza la neti ndengo wana neti ngai. Alors bandeko bomona ki extrême na chaki na bino na chaki na oelika ki wana bato FCC ne balobaki Kabundi a manqué respect na nani chef na bango mokonzi na bango donc ba sepela kité alors Jean-Marc Kabundi ba memaki na Kingankati azwaki frappe o ba bengi frappe ko sakanate. Basuka kine wana te bakendaki ne le plus rapidement possible na Kigali. Biloko nazo pesa bino e wuti na ba nini moko na basusi moko sur azwaki frappe. Bandeko soko kene Kingakati ndenge ba pesa ba politicien na biso mbongo bango kuna ba filma biloko nyonso. Soki ba memio na Rwanda ndenge ba na Kigali ndenge ba ko tika yo ndenge ba ko sala yo ba filma biloko nyonso. Alors, Jean-Marc Kabundi a mon avis filmé wana. Balobi na yepe biza bien. Je koko banda bima boyo ka alobaka. Diomi banda bima alobaka ote. Général Munene soki pa ya kima soki pa wapi. Boyo ka alobaka ote. Oyo nani Kutino banda bima alobaka ote. Mwanda Tsemi banda bima alobaka ote ba voilà. Ba pourquoi balobaka te. Et yope okulubate. Donc ndeko na ngai bazongisie lelo tozolo baboye aza hospitalisé. Ba faire voir ye ba filmer tout. Mutu oyo a remportaki ba élection. Nandenge banomaki Chilombo. Nandenge position Chilombo ezalaki tango bazo pese pouvoir. A mon nyonso. Ba yebisie ke
c'est nous qui gouvernons. Bisom tozo ko gouverner RDC. Donc ndenge yo zawana to ko boma yo mutalo bazate. Et oyo to sala yo Chilombo on l'appelle le côté. Alors bande konangai eza mawa soki vraiment tozo koma na ba situation a boye ba sakana na biso to koma tina niveau boye ndeko nanga na butu na lalité. Alors bande konanga ya baluba pa ibuzali soki vraiment possibilité zali ya kokutana ko benga ba conseiller Chilombo ba meka ko solola Chilombo azonga sima andima oye koyela ye aluka ba stratégie mususu pona ko libérer mboka payer abima na captivité satanique au place batieye parce que situation na minute oyo situation eza malamu mususu situation bande kunangai eza malamu te donc Kabila aza motema moko ya mabe koleka Satan pona Kabila ce qu'il faut pas ekobeba ebeba einda. Alors ndeko Chilombo okeneka mwambangu yo na ba ninga mususu muselekete aleka wenza bayaka vitesse leka kaye etangwa komi musika tangwa zongi ayekuta nani ligorodo aza premier. Donc na vie ndeko Chilombo bakendeke malembe biloko zo luka ya ba nini ba tapis rouge ba mbongo ebele kosuba bandaku nyonso wana ndeko nangai Chilombo eza vanité de vanité. Toyaki maboko pamba tokozonga maboko pamba. Chilombo oyebi bato basimba ba mbongo ebele koleka yo neti ba Mobutu basuka wapi. Oyebi bango ebele basuka wapi. Mwana ya bongo azo diriger mboka kuna tala itaza na yango. Ndeko nanga Chilombo vraiment yokila peuple congolais mawa o bazana Goma bazana Minembwe bazana Bakasai na Bakongo eza pasi Bakongo eza déjà infiltré na ndenge moko osakana te. Do Chilombo contrat parti nini vraiment oyo signaki oyo okokolo batende kunangai po lelo tokoma boye lelo bokoma boye. Les Balouba commencent à comprendre. Certains Balouba commencent à comprendre que tous a liberté. Parce que nous avons un téléphone, il y a Balouba, pour Balouba qui a bangote, mais nous avons rappelé mina Balouba na basi na mibali na solo na bango. Donc oyo pe bazal pa Chilombo kuna na zana bango, mais na ko benga bangote to me ko solo na bango. Et ko sala bango bien te pour Kabila azana motema moko ya kosakana te. Na banzi boko ya ko remarquer Kabundi après hospitalisation na ye tango akobima akoloba suste ndenga bana koloba akoloba suste pour ba faire comprendre les babi omoni ndeto beti yo ndenge Jacques Bando akufaki ngwana Jacques Bando ba bomai na makofia babi ndenge to sali yo ndenge Jacques Bando esukela ki ye mais yo to kilo mawa ye akanisa ki ke aza ko rêver akanisa ki ke aza na immunité parlementaire. Immunité parlementaire wana ko surveiller. Or immunité parlementaire wana ezana maboko ba Rwandais, ezana maboko na bisote. Ndeko ngai eza pasi nandimaki te ngai na vie que biso ba Congolais to koma na niveau oyo tozana ngo vraiment lelo. Mais bandeko likambote to sala nini toza wana kaka fona ko expliquer Chilombo ke azonga sima. Azana ba conseiller, azana pe ba conseiller oyo bazaka na ba IDPS oyo batata ya kalawana ba solola bien que bazako privé ko solola na batu mais ameka ko solola ayeba vraiment nini akoko sala sinon te bande kunangai ba Rwandais ba ko surprendre ye ndeko botala ka ba numéro ya ba vidéo nangai na lobaka ke soki Chilombo surprendre bango te bango bako surprendre ye. Alors soki Rwandais a surprendre ye ndeko ekozala grave. Donc bande kunangai vraiment na minute oyo soki bino bozana batu oyo bayebi Jean-Marc Kabund baluka bakile kotala na hôpital batu na ye basolo na ye mais akoyebisa bino vérité te.
na bandi bomonaka mbutane mwanda tse bitanga bimaka aloba na biso ke na koloba dans 2 mois après 2 mois nga na koloba meti lelo aloba te boyebi te pourquoi yemoko mutayebi biso toyebi te donc bande ko ngai guerre moko eza suya makasi entre les deux Kasaïens Mubake na Chilombo. Bon, nayebi te soki Mubake aza mutetela, mais nga na mona ngati mutetela. Nayebi te so aza muluba to aza mutetela. Na banzi tango bocha ba commentaire na bino na omona soki aza kolonini. Alors bande ko ngai guerre o eza wana guerre mo makasi eza entre Mubake na Chilombo eza guerre moko makasi. C'est pour cela bandeko na kolingana tshela bino makambo oyo Mubake ya lobi nazana image te mais boyo kango bandeko nanga bozala très attentif ya koyoka ba déclaration ya Mubake. Donc bokolandango na bokebi nyonso. Bonsoir président, il y a UDPS les peuples. Bonsoir Nayo et puis Balandi Bazola Nayo. Oza en direct na Diamant Noir TV. Maloba Epa Nayo, bonsoir. Bonsoir Maman Gisèle, bonsoir na Balandi Nyonso. Oyo bazali kolanda biso mpona masolo ya poko ya lelo. Bonsoir nazali na distraction na bino. Ok, tobandi likambo ya liboso totuna nanu totuna santé ya UDPS les peuples. Bandeko bazotuna balobi. Bozosala nini mpona sikoyo UDPS les peuples ezoloba nini parce que tozoyoka bino te. Maloba Epa Nayo. Biso tozali na phase ya visibilité ya parti, consolidation en même temps parti na biso. Toyebisaka bino ke tosi toimplante parti sur l'ensemble du territoire national. Etienne Tshisekedi atikaka biso UDPS na 42 fédérations. Lelo biso tozali na 80 fédérations. Tozali pe na ba représentation à l'étranger. Tozo consolider ba nyonso wana nde mosala tozosala même temps. Oyebi Congo problème na biso na Congo ezali problème ya prise ya conscience ya population. Mosala tozali kosala yango wana. Ok, donc toza na yebiki na suka tokotuna ndenge nini bato bakosala oyo balingi kosadere lisusu na UDPS les peuples, donc tokotuna yango na suka émission. Tobandi tolingai totuna yo motuna oyo tobandaki yango lobi lelo totuni yango epai na yo. Merci déjà po kozalaka wana mpona Diamant Noir TV. Lelo toyoki tozoyoka na ba site internet na ba réseaux sociaux na vidéo tozoyoka yango partout eke Américains, to ezali États-Unis d'Amérique et puis Union européenne lelo bazosenga na Félix a livré na CPI o ezali Kabila na ba responsable o bazalaki sanctionné pa ya na tango ya Kabila tango azalaki. Mais lelo est-ce que je pas na yoto tuna est-ce que ekozala possible parce que Félix yé alobi ke Yé livré bango. Est-ce qu'il est possible parce qu'il y a le Kabila Zali partenaire naïe. Est-ce qu'il est possible de motuna na biso epai na yo. Maluba epai ya papa Valentin Mubake. Merci. D'abord, na koyebisa bino que ngai nazali na confiance mon côté na maloba wana ezala ba américain ezala ya Union européenne. Makambo nyonso ya Congo, makambo Kabila asalaki, ils sont à la base ya makambo wana bakoza biso te. Et ça date depuis les années 60. Ça date depuis les années 60. Il faut tokopena makambo. Pour vous donner un petit exemple, tala makambo yeki na Beni. Na Beni bato bazali kosenga MONUSCO alongwa. Moto moko amoni MONUSCO aza koopere na basoi-disant ADF na Luanda. Eloko moko ezali te. Baza kosala eloko moko te mpona koremédier la situation wana. Deuxième exemple, bakomi Zaida Katala na Michael Sharp, expert mibale ya Nations Unies na Kasai baekonge kutu mama wana Zaida Katala. Likambo ekeli na Conseil de sécurité baexpert baninga na bango mosusu bakomi mokanda moko sale contre Guterres, secrétaire général ya Nations Unies, mpo alobaki bakunda
bandeko boyoki ndeko ndenge azoloba Du vivant de Tshisekedi, j'ai eu à assister dans ma Camboana.